Kaka. Merci. Bolanda Boss TV Live. Bolanda Boss TV Live. Voilà. Boss TV Live. Voilà. Boss TV Live. Voilà, merci. Ok. Check. Balobi Boss TV, Tanatala ya Congo, awa na kati Amérique. Boss TV Live. Pardon des poids. Boss TV Live. Boss TV Live. Si c'est pas nous, c'est qui? Nous on contrôle la maison. C'est nous on donne le réseau. Voilà, chers amis, n'oubliez pas d'être connectés sur Boss TV Live officiel, la Dance des States. La nouvelle philosophie médiatique. Et moi-même, je suis là. Donc, bientôt là, en Kinshasa. Bientôt là, partout dans le monde. Boss TV Live. Donc, chers amis, il faut toujours s'abonner à notre chaîne parce que là-bas, il y a de vraies informations. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Cette chaîne, on a cette information à bien. L'information à source, il y a balabala, il y a source. Il y a cette chaîne encore. Boss TV Live. Je bienvenue à Djouméa. Dans le Congo, bienvenue. Oui, Bolam, à Djouméa. À tout les informations bien. Le Congo a besoin de vous. Chaîne est à Moko, Boss TV Live. La chaîne est belle. La Wana, la Longate. Boss TV Live, qui toque. Oh, Wana, et l'autre. Boss TV, hein? Donc, ils sont la nuit, ils sont au la main à l'aube, quoi. Dans les... Merci, Sœur Jamy. Merci, peuple congolais de partout. Merci, les Congolais de diaspora. Merci, chers amis internautes, quand nous savons tout le temps que nous sommes là pour le travail parce que nous sommes obligés de travailler tous les jours. Nous sommes là rien que pour le travail, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir encore de recevoir un homme, un monsieur qui est venu me voir aujourd'hui dans ma résidence parce qu'il a quelque chose à dire. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que la télévision, il faut avoir quelque chose à dire pour que tout soit là quoi. Donc, les lots, monsieur Moko, parce que une fois, j'avais dit que na rôle politique, na émission d'anga tout ça la émission bajar nyonso. Ya monte petit mot classique, ce qui veut dire que les autres sont sérieux. Les années outé, les années parce que bato mo banganya ou bato monsieur pendeni mais toutefois, nous on est là pour le travail et les autres années monsieur Moko boa na Congo, il fit un grand gérard na Congo pendant à peu près 12 ans. Donc il a dirigé peu bateau, na bakina bengsaye pour tout le bamakambo oyo tali mboka na biso Congo. Donc on va boyer. Dans Congolais, depuis que je suis Congolais, il savait que tu es pas Congolais, c'est pas comme pas Congolais. Donc Olivier Elva d'abord Jima, dans Sananga, ça m'a Springfield pas Congolais. Le président qui a toujours rappelé, pas Congolais. Donc alors, le Congo nous concerne. En premier lieu, il faut trouver la paix Congo parce que on m'a dit que Mboka, tout ça mon Liban Mboka awa, il faut trouver la Congo. Alors on a bien ce qui un grand monsieur, Papa Banibile. On a bien la mingi vient en à idéologie papa ada donc na émission aller lo potour bi na mboka ndi ngona lingi na singa na binu da singa na binu boya mbaina ba télévision na binu na ba parler na binu na esprit bien parce que sur l'arabien et tout me poser moi question par rapport au Italie mboka. En tout cas, chers amis, merci na binu tout parce que besoin temps pour bolanda biso amido. Merci, c'est toujours Boss TV Live, la Dance des States, papa d'Abi version nigérienne. La liste la patronne et la barone. Chers amis, le lot, c'est un trop parce que na sali, nous sommes en salle, et puis partout tant partout tant na Facebook, ils ont Messenger, ils ont WhatsApp, ils ont bien quoi. Nous avons besoin de conseils pour que tout qui est toujours les bossos bah oh on a l'aime sur na blessara bango na émission nanga vraiment bolim sanga na sala musala ou bando na benga nga sanga ba CG donc c'est un peu ça quoi. Donc je suis congolais netibino on a bien monté malheureux la bino en tout cas invité nanga yo na gauche nanga papa da compagnie donc papa da boni na santé ndeni santé zambala tout seigneur qui to yamba le lot vraiment na kati émission na biso na chaîne na biso ya YouTube Boss TV Live ko ba benga RTNC State. En tout cas, pas aux Congolais le Kolanga. Anthony tout sur la nègre bande de balani, bazon d'abisouana. Donc, na habité pas da
je pense que yo botami na tango ya président Mobutu et ozaki na Congo bien que biso tout na Congo bien que tout ça ce qu'on a en Amérique awa et na ngina non tout ça moi différence tango yo botami na époque ya président Mobutu et lo oni on sepela ki na yango na lo oni on sepela na yango te. Oui, merci ndeko na ngai. Kola tozo solo la awa boye makambo etali mboka na biso ya malamu mingi. Eza mboka na biso ndenge to botami ndenge to koli et comme histoire. Histoire ba yekola rango. Ba o ba yebaki te ba ko koyeba ngo na nzela ba o bazaki mikolo ba ko banda ko expliquer ndenge ni histoire ya mboka elekaki. Ngai nabotami naza congolais nazo mi présenter nanu nazali kombo na ngai ezali Ada compagnie Wombila. Okay. Nazali congolais d'origine, et père et mère, marié et père des enfants. Qui n'est au Komanamboka aux États-Unis. Nabotami Namboka Congo, tatangi classe na Congo, na silisi classe na Congo, na côte université na Congo, misale zate. Alors na luki moye que non, ndenge batka ba kenda koluka. Na nzamba yeko sunga biso atomboli biso to yeko koma tina niveau na ba na libota na mobimba to komi na mboka ya États-Unis. En bref, tokende na kozonga na ndengo tunelinga motuna yo botami na tango Mobutu différence nini oyo zo remarquer entre époque Mobutu na ndenge to komi lelo. OK. Et papa na koyebisa yo tout d'abord mboka Congo ndenge za wana vraiment eza pasi pe mawa. Tango to bando botami biso to kolaki malamu. Mais bano bazo botama mokolo ya lelo bazo vivre na pasi. Yango tozolela na bakonzi na biso esengeli au moins bozala sur la même table bo solo la kato yebaka. Parce que ata biso tozali banda ya mboka mais politique ya mboka na biso etali pe biso pona nini yango nde ezokamba biso. Donc n'importe Mobutu mboka ezalaki malamu. Mobutu nde azalaki na ba conseiller malamu te. Pe azalaki koyokela ba conseiller te soki bazaki pe ko conseiller ka na époque wana. Vraiment a dirigé mboka malamu, kolia ya population ezalaki malamu. Batu nyonso bazaki ko vivre malamu, kela ezalaki malamu. Malgré ba déficit mususu ezanga raté. Mutu azanga rapé mabete, mais a dirigé mboka malamu. Azaki pe na bolingo ya mboka, azaki na souci ya mboka. Que soki bitumbeza quelque part ye moka zalaki ko kende ko kota ti ko longola ko effacer au moins benemi oyo balingi ba agresser Congo. Donc vraiment azaki vraiment un vrai nationaliste. Toye ko koma na époque oyo biso to komi lelo oyo. Oui, libérateur o ba ben soi-disant libérateur ne ba bengaki ayaki ko libérer biso. Oui, pona ko bengana Mobutu ango malgré ba déficit ezalaki. Mais eza lokola ngando akimi mbula akoti na ebale. Donc pas c'est s'empirer le sous koleka ndenge to komi lelo. Donc voilà enfin na mukuse ndenge na ko expliquer na expliquer na ndenge mukuse pas si ali mais il faut un remède oyo esengeli ko pesa na mboka Congo pour te Congo ebika. Remède ngo ezani ezali conscience ya chaque politicien congolais. Conscience à chaque politicien congolais. Imaginez-vous seulement biso tozo utamboka Congo tozo ya na bamboko oyo. Tozo mona différence ya vie ya munene par rapport ya biso moko ba congolais na kati ya mboka. Ce qui déjà mboka est comme na niveau mutazo ke ndeko defali pa. Bande ko comprendre que mboka eza susu malamu te. Mboka eza susu malamu te. En tout cas merci papa de Dakatio moment parce que l'ingénieur banano ça fait combien de temps en Amérique? Oui, na salimbula mibale oyo nazali na États-Unis d'Amérique. OK. Mais tant que vous êtes na Congo mboka na biso Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, ya Bakoko, ya Bakabila, tu et banini. Na éviter. Différence ni ko sala entre Congo et Amérique. Ah, il y a une très grande différence. Par rapport à nini? Babengi yango États-Unis d'Amérique bambate ezanatina par rapport à point de vue nyonso. Point de vue économique baza makasi, du point de vue social ba makasi, du point de vue infrastructure baza makasi, du point de vue
social, il y a bakelasi, il y a hospitalité, makambo surtout. Et baza makasi, c'est pas pour rien ba bengi bango ba grande puissance. Donc biso tozana démini, c'est-à-dire tozana donc naibi ko tuté to kobandela ndengeni. Poto koma. Poto koma na niveau. Mais papa tango ba ke États-Unis zaboye. Mais il paraît-il pour bazala ndenge bazawana ba plante tout na Congo. C'est-à-dire ba minéraire sous-sol. Ba cobalt, biloko, ba coltan, ou ça ba téléphone, mais on a toujours dans Congo. Mais tant que les États-Unis une grande puissance, mais nini ba dépendre kaka na biso, ba plante tout bazana ngwa utaka pa na biso. Ozo mona teke monte biso to l'équipe. Papa journaliste. Tikana ipsa yo mokola lelo. Vérité eza boye. Mboka oyo, o muto ba bengi mundele. Donc Afrique eza na pasi. Tout le Congo en Afrique en général, toi n'a pas si. Vie auto mené awa, Afrique mobimba, toza na ngote. En Afrique mobimba toza na yangote. Matière première ezo uta na Congo, bien sûr. Mboka etonda kita, ya lolenge na lolenge. Mais biso mokonde tozali ko ize yangote. Tozali ko jouir na kita ya Congo te. Bato mususu baza dominer sur biso. Ko dominer wana izokuta na niveau oyo e ba décideur du monde même ba konzo bazo kamba biso na mboka Congo ko kanisa te ke biso bato votaka bango Congo la votaka bango te vote to kenda ke étiquette pamba mais bango moko ba décideur ba yebi mutu o wapi ba ko tia place wana ça dit que to lo ba ke ndikara lo banalise c'est que Congo ezalaka télévision télécommande ezalaka awa to ba bongo eza bongo vraiment chers amis merci spakambo on a biso Adoula Totombo na India na Olivier Elvada Bajiba l'ancien Yamboga Oyo Arobas Guilembunga na niveau Beerstown na mer na pesi lombo de sabo papa ma passa donc je crois que besoin na biso malem de toko ba mo ba kiso zali sui belé papa da ngina ibanano tant ce que ba ki ndeno tsul balanki Afrique za la télévision télécommande za awa siko biso moko na makasi da biso moko to ko sala biloko wana te même to ngapamba il faut que ba basala pour que tous otonga même alimenta pamba il faut que ba paya mi parti ba matière to et là on ezanga ke biso moko na mboka na biso na sala biloko papa sengeli na expliquer eloko yo ebele bande ko na biso ba congolais ba yebi yango te mais ba continue biso moko personnellement ba yebi yango malamu tiana mutu na yo ete indépendance on a biso na Congo ezalaka indépendance moko ezalaka indépendance te économiquement to zona indépendance te wana ezalaka politique ba tieka mutu pour diriger mais mutu wana bazo guider ozo comprendre indépendance ba bengi ya ko libérer économie ya Congo jusque là nan ba libérer biso ngote jusque là nan noté parce que je viens parce que sokotali malamu tozana diamant, tozana cobalt, tozana manganèse, tozana uranium, tozali na étain, tozali na ebele ya richesse. Sous-sol na richesse ya sol. Papa, nyonso wana ezokende wapi? Ezokende wapi? C'est pour vous dire richesse ya Congo na minito ndenge za wana ezali téléguidé. Osomona, biso moko personnellement, papa ezali kamba conscience congolaise. Conscience congolaise, conscience à politicien congolais, conscience à biso moko ba congolais. Soki tozana bumoko, boyokani ya bumoko. Na koyebisa yoke mboka wekende liboso. Totika makambo nanu ya kondimaka ba corruption pour rien. Ozwi mbongo po ete esungaka libota na yo. Bongo mabota ya bato mosusu bandeko no ba congolais ba kufara nzala. Yozolia même liboso nzambe za peli somo. Liboso nzambe peli za lisomo. Bandeko ba politicien. Eloko nini ezangaka vraiment na maya miso za kotanga ngai na minute oyo eloko nini esengeli po ete mboka na biso etombo masoki bino ba politicien na biso bozali koyoka na malamu te mutu na mutu aza na vie contraire mutu na mutu azo comprendre politique congolaise de sa manière or soki biso nyonso toza na point de vue moko mboka yokende liboso tala mboka oyo tozali neti ba mboka totamboli eza la France Belgique
Angleterre, partout au Tamboli, to comme lelo na États-Unis. Bato wana bazana bomoko, boyokani moko. Et puis Mobeko, Mukonzi, Likonzi, oyo, bangonyo se sengil ba respecter, il faut beaucoup respecter Mobeko. Oyebi ke so na sali boye, Mobeko kanganga. Yo moko pe politicien bangi Mobeko wana. Siko yo moko soko zo violé, ndenge nini bato muso ba kozanga kosala ngo. Donc vraiment eloko ndezo pesa passe na mboka na biso yango wana. Papa ankita eza makasi, eza ibele. Obi Congo, lelo oyo, ceux qui sont libérés, na ba décideurs du monde, je vous assure que Congo est ko leka peme États-Unis na kitoko, pe na ito mboka iko toka makitoko. Vraiment, on a bêti maboko, na bêti maboko père à symboliser, ce qui veut dire que ceux qui vraiment politicien na biso ba fongo limité ma via lobby Congo ko leka même États-Unis. Donc, na éviter ceux qui yo ko les contraindre de zone d'abso. Chers amis, merci. Na mon même na maluba. Mais je trouve que toujours na émission sur malembe. Question monsieur Zali, papa da. Pour nani ce qui président il y a Afrique à ce mandat, il faut ce pays, il faut pas kangaye, il faut samba. Mais le président Mikila Poto, le Tchadenti, il y a Amérique. Soit 6 mandats, avant il est à l'aise. Ndaki Salogola, papa n'a besoin Sarkozy, Ndaki Salogola, papa n'a besoin Jacques Chirac, Pamba Salaki Misala, il paraît-il que na coulisse, on est Toyoka, non, Sarkozy, on a qui Kadhafi Koufa. Mais les lois, en tribunalité, les lois à l'aise, mais le président africain, ceux qui ont 6 mandats, il faut pas Kangaye, Ndaki Salogola, papa n'a Bagbo, il y a un mandat, Beko. Basa ibele les lois. Toujours na susu wana vraiment pour elo sala dabi elo boze la za dossier ya mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ou lelo azaki na prison bon toujours il a dessus mais au moins on a que non ceux qui africain président africain 6 mandats il faut kangaye pour na nini za ndengwa ya ba mindele sans problème avec Fandi mais ba africain faut pas kangaye elo est-ce que réponse moi bien salé na ndengwa so na biso vraiment na question na poser wana en tout cas papa otuni mutuna malamu. Bible lobby qui tu par l'épée, périt par l'épée. Mais bango, bankongolo, batamakasi, bagolbert, bavimbana, bango kaka. Baboma, lokola bampese, mutu, basala boy. Mettons mandé koi. Et sengeli siko mubeko oyo, ya batu mususu ya bamboka oyo, baza ba décider du monde. Et sengeli ba koya na bango. Yo zo boma bato lokola bantaba. Ozo boma bato lokola makako na zamba. Ezalaka te. Okoki ko diriger mboka par défi te. Soki yo aussi ko boma population ko diriger sonani. Bisonde. Esengeli o lenge la population parce que mandat utaka pas population. Démocratiquement. Population de mutu akolinga kete yo diriger malam kota. O dirige malamu te bimana muninga pe mususu ayade pe na ide mususu po mboke kende liboso na ba mindele za la kadenge wana o asali 5 ans akei muninga mususu akoti memba mususu ne pa na biso ezaka le contraire na ebite wana na koloba nini na point wana moi to lobela ngo na ndenga mabe ezate baza ba konje na biso to biso to dina ba tour de pouvoir so koti. Ouais. Au sali banana ou linga ou lintama to ba bongo ça yito ba égoïste. Il y a ba égoïste. Oui, en Afrique, ba président nyons ba kota en Afrique mingi bazaka na ba dictateur hein deko. Ba dictateur. Ba lingi kaka population gumba melaye. Mais ya zo kolia kitoko bana baza kotanga classe kitoko population ya bango bana minerval ezate kela sa malunga ezalité. Hôpital à Malunga ezalité, maï ezate, lotili qui peut ezate. Et ça passe. Oh, tu as mona awa. Bananga na kota na mboko na mona na nukurekete. Na mona na maï kete. Na mona na libulu na nzela te. Mais pas la biso. Merci, chers amis. Je pense que tout on a réponse à vie tout là au milieu de qui internet. Tu as pour tout melater. On va 35 minutes c'est bon. En tout cas, dans l'île qui est un point où surtout tous les poto, tu as internet, Jean-Pierre Bemba,
Donc il ancien vice-président aza libéré aza quitté tu badini tout le monde n'a qu'une débat le salami tout mais pas est-ce qu'il sera nous ayons des ni tout parce que bala na biso tu le vas comprendre Jean-Pierre Mbimbi tout na bimité donc ma solo nous en ondeni oui Jean-Pierre Mbemba bisognos tolandi azali que je salue tout d'abord Mbote Ebele les grands leaders Yonde Mokonzi ya Congo na sepeli Mokonzi Nzambe azala na yo ndenge bakite procès na yo malgré ba allégation mususu mike etikali contre ba témoins oyo bazali kopesa ba faux témoignage mais toyebi ke solution ezali déjà sur obimi na yo donc na minute na koloba opposition congolaise oya biso ya pasi ndeko nga naza politicien te nazoloba tant que nazali moko ya population nazali moko ya diaspora oyo ezali kati ya mboka États-Unis oyo ezali libanda ya mboka Congo soki nazoloba yango eza kaka mpona kopesa conseil na ba politicien na biso vraiment bandeko bozo sala politique na bino malamu te bandeko ba politicien opposant soi-disant opposant na moyi olobi likamu mususu na butu okutani na moninga mususu makamu mususu oh soki bozalaki vraiment déterminé pour être mboka ekende liboso mbongo na ekokozala na mboka Congo mbele Congo ekokozala ndenge za wana te tozo senga na ba politicien na biso nyonso muninga na bino yeyo abimi azali leader munene oya yebi politique makasi ya Congo pe politique makasi ya libanda ya mboka bosangana bosala bozala liboke moko pour être tozwa solution na ba problème congolais mais papa na que bien nous bien mais ce qu'on a au bazo ba qui il pas maman la dictateur il soit côté aux Alem sur plus que Mobutu je pense que nous peut ça ba ba na na diriger tendel ba dictateur on va monia on na ndenge mais na ndenge ba ba il non abi bangala ba ça fait de pouvoir bangala soit fanisika donc abengisi bande kunetu na mboka ba yeba donami wana donc ngandenge na yebeli ndeko Mbemba azali dictateur te mais plutôt azali mutu oyo azalaka strict na ba décision na ye donc azalaka strict pour nous respecter oyo ba bengi loi soki loi ezali et que pekisi ko sala boité Mbemba azalaka strict na point wana par rapport ya ba politicien mususu oyo toyebi Mbemba aza dictateur te Mbemba nde aza mutu a rigueur c'est-à-dire aza mutu a logique Mbemba lingi logique ekota na mboka Congo oyo Mbemba musala nego respecter au moins mibeko Mbemba respectaka accord Mbemba respecta mibeko Mbemba azala rigueur so ayibike mobeko elobi boy mais asana ontende ni yebi ya respecta ni na salata ngana yebi naza moko ya ba congolais to vandi na kiboka kisasa ndenga azalaki vice président ya mboka to yebi pe ndenga azalaki kubima na radio télévision ata azopesa message il faut mona message wana azopesa na population et ça message moko avec une voix autoritaire muto babengi mokonzi ya mboka il faut zala na voix autoritaire au lobby likambu population atosi na mbala moko ce que voix autoritaire eza na yote donc ça passe vraiment chers amis et bando et indi vraiment on a quatre plateau na biso pour civil live to ba ki tolobela la mboka ezaki idée ya moko na biso o benga cameraman le plus expert planétaire Dems Ndamba ba tolobela na mboka tia na toloba et to loba par rapport mboka na biso parce que to ba congolais to sa musique il y a théâtre nous to sa la politique nous concerne parce que nous sommes nés congolais et politique ne kumba mboka politique kumanya nene se nunga yo petit bolo ya presse na bino petit bolo bonza kwa unga ba vérité na bomba lo moté na puis mbote na tout bande ko batali ya fala ba hona na niveau Birstown avec mon beau privé pendant 10 malamas
Serge Ben l'analyste, donc il n'a pas trop, donc il vient d'ailleurs tout ça. En tout cas, moi il y a mon entretien à Bissau, je pense que le dossier OEA, Jean-Pierre Matouzon, il y a le sous tout ça la peine à large. Et puis je salue aussi le gouvernement congolais avec mon président. Pour l'instant, c'est mon président Jikaka Joseph Kabila Kabange. Et on a pu se monter. Na poto peneza à moi passi mais on a pu se monter qui président pour l'instant on a président à Bissau sauf que tout l'inca change mes là et ce qui aussi un jour paye pour à moi mon pandi mon père soit voilà vraiment ils allaient na ba tolérance sur quoi némo lo ba toujours tolérance zéro il lo ba konza mo quand merci na bino tout bolanda Bissau mais tout qui tellement polémique parce que mon ngai dans un moment polémique ne ba toujours bon ils appellent polémique tu sais tout ça moi analyse sur la mort à maman langue je pense que ça congolais tout qui dans la religion pour nous sommes tous les bénéficiaires donc sur la mort mon langue nami qui va tout qui na posa masola bema to zonga to ça pena mo bimeto qui n'est pas mon na internet qui m'a bango pour une heure et tout ça pe na masola belilo na pour neti na opesa couple ya legi nanga Rebecca Lukalu bien que na bof na bosa ni kombo avant libala malamu pona lelo na pesi maman Jili bata mbote na pesi maman Solange o ya Rabi mbote na pesi ya Freddy ya Diane Mbili mbote donc bino tout na bitu na soir wana quelque part awa donc pour que tout ces là le berger Tati Moussi qui bouge wana kombo bana ka ukatanguza ki prêtre bon en fait qui le appelle prêtre katina Yesu donc na bongisa mo bien merci vraiment toi qui t'as na moi dossier wana ya maman langi to fana ka boyi webi dia ki papa olangi sa ko tika biso mi ko lebele le rebe mini na Congo cela ils sont journée mon ba kundi en to après 3 jours puis maman paya tika biso maman olangi que je dis dans plus ça me condoléances dans la famille chrétienne surtout ya église ya maman olangi et puis toi libanambo toujours évidemment tout à la loupe et tu vois après 3 jours après kunda papa maman olangi pa kufi tant à Koufi, maman tout le monde a suivi vidéo monsieur circulé au maman langue assez quoi. Si ndeko les on a opé sa mode je pense qu'on en a Congo. Nazo lancé qui na ozana plateau na Congo ndeko les on a opé son mode sur l'émission oyo tout ça dans baligné na tout le monde musala oyo sala pour toi abisi tout le monde donc abisi ce qui a parlé à petit pena que non ba confirmer que maman langue ah c'est quoi qui te mais akufa débat quoi quand même sous do akufi donc na habité bada to bengango ils a théâtre de chez nous, tout est nini. Aujourd'hui, Sangwaliwa ya mère wana ndeni. Oui, Sangwaliwa ezali kamba pasi, ezwaka moto nyonso, ezwaka famille nyonso. Bon, ce n'est que normal mutakufi. Akufaki papa olangi, mutakufa iliboso papa olangi. Mama so ayo kufa eza shock ya mobali na ye. Shock wana ezwaki ye ya makasi, ndaye kupike crise akufi. Mais pour dire que assez oui c'est faux akufaki réellement akufaki mais ce sont les personnes oyo oui omoni ko sambela to boyite to sambela nzambe to sambela nzambe pe na busolo mutu na mutu azokoza na niveau ya foi na ye ta musu foi ya bandeko oyo ba chrétien ya église ya mama olangi bamonaki ke soki kondima oyo biso tozana ngo to tie foi esika moko on fait la prière mama olangi akozala ressuscité mais soki ezalaki mokano ya nzambe akolamuka te soki ezalaki mokano ya nzambe akolamuka te ozomona soki nzambe alingaki ete akende kopema esika moko na mobali na ye akolamuka susu te donc totika makambo ya ba polémique wana ya pamba liwa ekangaka moto nyonso mama olangi akufaki réellement akufaki na minute to loba boy mama azana mort to bonga mande to za la programme nde to kunda mama akende kukuta na mobali ne dans na bisika bakutana soki ezalaka nde biso nyonso pe to yebi mote parce que c'est liwa soki c'est liwa nde mabele ezalaka voilà entre chers amis merci je crois que mon dossier to fongola on a suka pambate omoni ndenge internet indaki tu tout omoni boss TV akima ma information on a que mama olangi c'est akufi et mon oui je pense que ici azali bon tu es une histoire ça je sais c'est quoi qui mais comme on a pu montrer bon le roi bisa kufa c'est que bon tu éviter peut-être dès que pas votre bakizaki bandi mazai na foi na bolunga mama na bango ndi ba ngai ba sai loko na batana on lem susu nzambe ako sala mais sous de grâce pour que maman la alors que nzambe ça décide que mère ça qui en tout cas papa Ada je pense que tu comme na suka ce qui l'aime sous moi et moi bakizali ce qui na bosani yoko rappelenga mais sauf que ce qui zati tout que maman mbote
pour qu'il te conclue l'émission pour m'amobile pays la biso. Je pense que ça m'bala libiso mais ça m'bala sukate m'bala sima oyo ko toujours tout sur la pour mboka na biso ndenge baki ndenge dem mwana mama alwaki qui tout le bilana tirana tout le ba pour mboka vraiment yango yo émission na bino la super appel plutôt à toute personne qui aime la politique hein. Là je suis vraiment un peu sérieux. Je dis à tout le monde, il y a dans notre vie, dans notre état ici en Michigan, nous avons les gens qui ont fait les droits, nous avons les gens qui aiment beaucoup la politique. Postivier est là pour vous. J'ai toujours envie de vous dire que mes émissions sont à plusieurs façons. Donc, je fais les émissions à tout genre. Si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro là, appelle-moi, on va essayer de bavarder en ce qui concerne la politique. Donc nous sommes là pour le travail, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Donc maître avocat, magistrat, il y a vraiment tout ce qu'on a bien ensemble pour que comme on a toujours les bossos. Merci, je pense que Nasuki Wana, ce qui peut pas dans moi les alliés, tout mon beau tout qui est moko. Oui, et là comme on dit, na lingna lobayasuka ezakaka. Koyebisa na tout politicien congolais ezala oza député ezala oza ministre ezala yo oza président de la république vraiment bandeko toza na conscience professionnelle personnelle motuna conscience na sa motema na et reprocher na quelque chose. Où va le Congo? Comment va le Congo na tango oto zolo baboy to tamboli na mikili mususu to moni différence tant tozo comparer na mboka na biso maya miso ezotanga. Politicien congolais s'il vous plaît na lobi na bino etant que mwana na bino ba papa na biso ezande bino nde batu bokambaka biso pardon boyoka na peuple komi na pasi makasi to yokana boyokana bino na bino bobongisela biso mboka bana na biso batanga kelasi bana na biso basala misala bana na biso bazwa traitement malamu bana na biso bazala malamu. Avenir ya Congo ezana maboko na bino ba opposant ezana maboko na bino ba président bazana place o union sa kokota na kiti ya bokonzi na mbambulo ekoya tokobenga ekaka président tozo kipete o aza majorité o opposition biso kuna tozate biso tozo réclamer tant que toza ba congolais vraiment na lelima na miso conseil na yebisi bino bozala na boyokani bo simba avenir ya Congo ezana maboko na bino. Congo eza lokola liaki soko simbi yango malamu te ekwei epasuki ekozala malamu te. Oui, na pesi mbote na ba politicien na biso congolais nyonso ya RDC mbote na bino courage bo vande sika moko bozana bomoko bobongisa mboka. Na pesi mbote na mwasi na ngai Adèle Sanvuku na bana na ngai Deborah Seya na mboka ya Afrique du Sud na mobali na yes Song. Na pesi bino nyonso mbote. Na pesi koko na ngai mbote, na pesi Iris Mwaka mbote, Alphine Bondo mbote, bana nyonso mbote, bandeko na ngai nyonso Luzito compagnie Blanchard, Gracia, Fleury kutuka bino nyonso mbote na bino. Na lingi bino mingi. Merci. Merci, chers amis. Balobi kana sabino ki loka malamu yumbela mingi te. Tout ce qui apprend les lots, ceux qui vous s'épellent, va commenter la ça là bien. Ceux qui ont bien mon placement au moment normalement tout bon, nous sommes là pour la bino parce que chaîne nationale au civil live où il va qui des mon maman va qui aux RT nakala le lot comme RTNC. Donc ndengai petit boulot ya presse ngai yo. Merci na pesi pe mbote na ngalo kola na ba o ya ngai. L'Islam Moulaï, Olivier Elvada, Bajiman niveau à Springfield, arrobas Guilombunga, pour ma passa, le niveau à Beerstown, et puis si mbote na Masarangai, le vient nous dire les nouveaux riches, le niveau à Beerstown, mbote les sous na Spakambwa, mbote na les personnes qui ont tué soit mbote na Doula Tomboma, mbote na Hervé Lupanadio, donc il y a Kanima Solo, Dikens Lokel à Naleli, à toi mbote na tout bas au la Naibiso, et tu comédien à la sorte de l'émission, et grand patrimoine Luz Moukanela patron à Oyo, à Chapeau Peter propre Fala Barona, donc à toi merci à toi.
émission OCPC va te belé. Je pense que au sein de la Kito Zone, il y a à tout moment où au bon invitation à Boss TV Live pour que tout patateke. Chers amis, merci. Toi tellement pour tout ce que ça. Moni Boss TV, ma solo toujours ils a carré à travers. C'est pas la tour donc malassé tout le monde merci. Bolanda Boss TV Live. Bolanda Boss TV Live. Voilà. Boss TV Live. Voilà. Boss TV Live. Voilà, merci. OK. Check.